Balox Boni. Oui, très bien, très bien. Tovandi. Couleur des artistes, le les a coupé, bah, monsieur, c'est malade, tranche quoi. Ouais, HD la Congolaise. HD la Congolaise. Car on est best au Lekisara Makambu. Le lot est au Lobasi quartier latin. Yoza bureau ya quartier latin en plus oza moko ya mbatu o bazo banda be émission Kalaté awana HD la Congolaise. Émission mobima e bando sale mapona ko lobelaka Koffi Olomide. Bino tout bolingaka Koffi Olomide bolingaka bada tala muto ko pesa bino be information source. Ya Koffi Olomide azana studio Koffi Olomide asala boye Koffi Olomide aza boye eza yeyo Patrick Balox alala na Koffi ala mukangana Koffi ayebike Koffi na mabe ya Koffi o bino bolobaki na ngawana obike Koffi fe na bino za mabe trop TV azala mabe TV azaki kitoko koleka batu to bala mabe fe na bino za bien batu tu bazolonga na quartier latin na kombo na ye bino botika na po bino ne bapeta Koffi ne batinda bino bofinga bofinga batu na longwe mais bino batu balongwa kaka c'est pas motanga ba balongwa te mouvement za grand complet makamu to za kitoko banda balo elongwa ti lelo balindala la baya batu nyonso boya tina kwani makamu nyonso tu bayebana te tina kwani tobeta na Congo oyo Saint Valentin tobetaki na ma campagne $100 ça c'est voilà ndayo kuna ulo bana bana États-Unis ba wala tobetaki na Congo oyo toleka na Congo RDC totie $100 $150 plan craqué na ma campagne na loba ku te boko tunaka na salle wana donc ezalaki do danger quoi misani na tchani te to yibi public to ville to longoli public a ville na ville bon marché mbinza ma campagne bango tu baye na likam. Merci Patrick Balox na lingina lobana yo parce que yo ozo sala émission na yo o lobela Koffi. Pourquoi olingi olobela Koffi mutu oyo aza emete na miso ya batu mutu aza mal répété na contenu ya batu et pourquoi olingaka olobela Koffi Olomide Koffi jamais kozala mal répété kozala jamais mal aimé abetaka batu abetaka basi toyoka ba rimera bino na bo expliquer ngo makamwana ezalaka te Koffi aza icône ya musique ya Congo kubanda lelo tilobi eza na artiste moko te aleki Koffi Olomide na musique soki abetaka bato abundaka na bato jamais bato bakolinga musique wana eza ba leson te Koffi on a côté na ko confirmer yango parce que Papa Tabula ya kufa tika 1000 chansons les 7 artistes oyo a na 500 chansons écrites c'est Koffi Olomide c'est grand patron grand esprit donc pas au mokonza bada mususa ati Maître Mikolo na moni Koffi tellement kozanga succès aromokanga matona mwana efali pour permettre ye abima makamwaso ngasu na kati yoka au contraire que tu dis cap la merveille ayebi gete wana grand esprit so ina lelo boy na vie c'est Koffi Olomide akobungaka ti wana nde bino ba journaliste ne kosala yango mpo ezala bongo mais Koffi c'est un patron pona koloba mingi te vient nga Sandra Kazali bana poto baotala yo na yebi ke Marifa Brita Simakanda place oza vient nga Izebo la Tuturo box ya Laetitia Emoni place oza Patrick Balox yeyo masa na ngai gauche Steve na pesio mbote na senga na lega cameraman na MP4 motema mama Sandra MP4 ameka no ko zoya en face à bino grand plat oyebisa batu tango bande émission na yo olingi ba soutenir yo na nini pe olingi batu ba s'étendre na nini na émission na yo vraiment serré gros plan aloba na bango pour ba considérer maloba na yo ça la bien elo olobaka ezaka ke na besoin ya batu bazala toujours attaché na HD la Congolaise ba reçoit toute l'information à bien oya ba faux journaliste ba ko sarabino teko oza Patrick Balox le fou de Koffi Olomide talaka ngande na abwe na botama mona litabus sans papa na maman mta bokolanga Koffi Olomide nde na kola bwe dona ko boya mtu anati kala mingi te boza Patrick Balox avec mission brr pas au mokonzi tolobela ba bien fait ba vitesse quartier la tendenge kitaka makam ndenge tambolaka vitesse Android nasuki wana po biso WhatsApp toujours tokenda. Merci toki ondengo olobi pesi ba raison na ndenge Koffi Olomide aswena yo nyonso wana ezaka po kolakisaka ke no Koffi aza mutu malamu est-ce que muta bongo père nanga bogolanga ti siko ya bogolanga ofeli siko muta bongo
oloba mabe na ndeni mutabongo do toloba na mabe mais balobi kovanda kuna eza lokola bovandi na kati ya GLM mobo neti bowana kati ya kinga kati moni kuna boliaka pena na ndenge pena ngeno te danger mobo epona oka bino mobo lela lela bato bavanda pena confirme mo nzala peza na ko yo vanda te place moyo ba mai sike tangaka ya la te c'est n'importe quelle époque ingratitude condamnable malgré ma yo dépose là même na Koffi Olomide ozana batani est-ce ba nani bayana miso de mona benaki ba koma danger pe ba kenda ba boya ebele non na banano ka fallait pour pas danger bo akenda rapoto Sam Tito akenda rapoto poto cha ferrete po ferre azaka da danger ba salare na akoma azaka da danger kuna mayasu ba bakse kindoki na mutuna yango sala lelo danger ferre kola ayebit tuna ye ayebi esprit wana zana ngo première poto akenda na poto po akende Londres si Koffi Olomide se mema mission Londres yango na baya soka ebita mema mission poto total ba soleil ba lungaka boye jamais ba na poto wana école papa na parlé siko latino ndenge za wana pona yo evolution nango eza normal bo répéter très kitoko pe ba na le bate makambo eza ndeni ba disque ezali déjà bientôt bozo kwa kato moko na mona monanga eza la chance succès wana yana succès te wana ba wana ngozo mona makambo eke wana oyana te pano yo mona wana succès te mais qui ça te mais so lingi succès peut internet peut Koffi Olomide koti na net pour télécharger koti yo lingi ba tira ba disque est-ce que faut moi mala ba Karine Mokonzi jamais le rôle a komi mobala Karine Mokonzi yango wana beta Karine Mokonzi makambo wana koloba nanu boete omoni Koffi Olomide za grand patron Karine Mokonzi le papa Hollanda yo Karine Mokonzi na même Karine Mokonzi toucher lui c'est que boye bien jamais vie na biso aza lengi pona mututu donc mutu soka ye ato sala mabe soza na mo pardon biso pana biso pena papa na biso alimbisaka ou père pena na pala vanda agbada na pala vanda pena lo la papa tout au salaire erreur punition 2 jours kota na palais d'État mon fleury Paris. Vous comprenez, nous avons mon frère donc Paris. Parce JB, vous doyez vendre JB. Alanda vera mon frère, biso de binomo boye bi comme moi na José Yebi. Koffi Olomide premier artiste na mon frère. Mais quand Alanda était pauvre mon bout tu as kufa lelo yebi ke ndawa ma ce soir tika na mon frère face à Koffi Olomide. Vous comprenez? Fazaka fulu wana place bata. Pauvre Mobutu. Place fazaka fulu mon frère. Ancien président na biso pauvre Mobutu. Yana lo bati place fazaka fulu mon frère. Bakabe place bakabe la rango Koffi. Bakabe la rango Koffi. Jamais. Place wana to mati bako kabango kabate Koffi Olomide yo kantina na ko kabele lo pango. Biso tala moni ba parler na kin. Mama ba parler ku to lo ba te pour mon poste un patron. Pour la pembene na mon président. Wana kuza na ba danser za la. Telo te mama na faut tiga ngoni bino ba biyoga yango nezo me marabino ba journaliste na liwa. Donc Koffi Olomide c'était grand patron. Le ti lelo lo ba boyebi ke do chaîne na minute za ba vie à danger. C'est un grand patron. C'est un grand patron. C'est un grand patron. On a eu, on a tous les musiciens Kobanana Wera, JB. Kobanana Wera, JB. Wera na JB a un sponsor à Mouneno à Ebana. Na pauvre papa est mort. Koufabi que Koffi Olomide c'est un grand patron, grand chanteur. Awazé quoi. Koffi Olomide patron. Félix Ayebi, ngana robo manini. Hein? Na robo manini ayebi comprendre ngana ko continue makambo trote yonde makambo ozoloba awa bato batala biso na États-Unis merci ba Hollanda biso lunga bayeba na yebisa tango yo bando ko classique bango ba koyeba po makambo ngana oloba awa okomemango po ba boyo bando tambo na kamera na biso basokola ba danser biso basokola liboso na yo wana biso na minute et comment on va place yo wana biso na minute na ba mikolo nde ba la misatu miseli boso ba no pate yo apataka ti lelo betaka musique ya kitoko ayembaka kitoko soka beti concert plein kitoko ya mbongo akenda yo na Paris kuna ko kiti Paris plein kitoko ya mbongo yo kana na expliquer eza nani ti musique ebeta malile puis viango ya ba petio ya ba musicien ba bimi
ya ba vie na biso mso ba mission ba polémique kwa sangisa ba petit ya kaboli po lelo oyo Ferré aza côté na ye moni yoga Fali aza côté na ye est-ce que ça bien jamais ko sangisa bilo jamais ko dima bilo ba ko felo mi dete kala mettre fa na kata parler na nenga boule ba nzembu na yemba na kende sa Fali nde uzana benda Ferré te to salelo mo bomona ngote quartier latin ba Ferré bazala ba Fali pour pas dicap o comprendre ve na el malabioche na pointe o santango te na ko sala ngona ko bilo ya quartier latin na misal l'équipe na ko sala ngo ha bino quartier to mona misal l'équipe te pour faire l'équipe yoga na biso na koyemba yoga na classe tout le bara malembe ba na quartier latin ba musicien ba l'équipe Fali na koyemba bali net nani yoga na expliquer te yebisa biso moko ça la sincérité to katana biso la sincérité yoga to katana biso on a une classe yo via musique lelo pour comprendre bazo yoka yo classe ngai to yoga na expliquer ba musicien ba l'équipe Fali na koyemba bazalaki na organisation ya nule ya lelo Fali ya l'équipe ba mission na bali tant ba sam titu ba bimit ba kimi ba sotaki ba bimena na fenêtre nana ebango to honorable Timothée Timanga ebango te académie bimare sauter na fenêtre ba sali mouvement académie ba poto magali kumba ya papi boto ouais boto noble merci beaucoup ba bimare ba sam titu ba sauter ba sala académie ba na fenêtre mais ba petit peu ba album ma succès pourquoi pas le la Fali El Sama yemba Fali ba na yemba Er Bourra yemba Fali na yemba Feli Tyson o ya kota le orchestre Fali abanda ko kende ba poto kan nazwa ilo oti siko Fali aye na mouvement a concentra a koyemba musala ya patron via former tant que mane rutu chacho akima chacho na musique na beta su chacho bana kin même ko fa beta su chacho yoga na bisayo masa toza calme beto kate émission nde ya bona kate à partir ya lelo boy à partir ya lelo nde ya boy soko tali tous les missions bana kin hein tolongoli ka donc grand esprit le patron de tous les musiciens donc mto samaka ma musique à Congo orangi Saint-Valentin année to betango 100 et 150 plein témoin nga sandaka za dibilo kaki mutarangi Saint-Valentin za Blaise Boula pour na kata kisasa tolo ba réalité akufa déjà c'est moi Patrick Balox akufa le fou de Koffi Olomide Blaise Boula daya vous comprenez les a Koffi Olomide après on a c'est Fali o tout balandi na sima Fali bango tout ba beta style chacho merci oh boy asala mo Patrick Zela atana samai et amogila nzambe style chacho et pas quartier la té pas Fali tout ngina tout non makambo ba comédien pour sangone panzana ki pour le makambo comédien makaya bango respect na pesa na colonel Edgar Mandela na Pointe Noire na peso merci azolanda biso Dej d'Eric Amani Yaya Marie Claire Yanganda na Londres ba olanda biso Bovik Fwamba Katai na Afrique du Sud yozolanda biso Christian Ndonga Vision de lumière un mannequin au Bordeaux na asi ba olanda biso papa social na bosanité ko pesa maître 17 ya maman Nadine Bibi na États-Unis na Angola quoi héritier Mfama Bijou Selemani venanga Paulo Tudilu bébé Jojo Mima Joni na Bidenda ba massa touche congolaise vitesse JC Mudiabantu tozina mama comédien et na voice no moko boye yo pa na yo na ba comédien on dit maranoka ka sai place oyo ba velombe basali place oyo ba bodo bazali place oyo be sobe bazali okumisa pona yo pas ba tout so ka esquisse pona nini esquisse kumisa sai po akanga mana ko omoni ba koteri wana esquisse avolo bana kumisa sai mutabimisa nga na liboso na vie eza José Ikomo koloba na sai ti boloba ngone émission lobi na voice bien que no ba comédien so bazana ba eloko te fiso c'est l'équipe ba non soki baloba bongo nga na comédien na bimi pa comment na pas sai na longwe kuna na zongi président nga bengani nga zongi sanga na yo grand pays leader uyebi président Volcan comme ça c'est pas so meloli papa kabela là mais ça kana bino la tête bosse comme kabelinga là ça kabelinga là masumo kabelinga là ya mabe ansi lusolo masalanga bana kabelinga là azokena kina asa za kin mais makambo ezofunga mate makambo ndenge moko Patrick Balox to yambaki aza moko ya ba artiste comédien en plus c'est là
aza moko ya petit ya Verambo oyo donc Kiteti oyo ye aza na pona otelemeli Kofi na 12h ye na 13h omoni Patrick Balox Sipo Jazz Basila Seko a fait na Didier Siku Bamana bavana ana mo fleuri wana vie privée na to beta o eza segi vrai to beta segi vrai o eza si wala ma eza maramba quartier la terre eza maramba quartier la terre bino sa bataka te bondima kaka te ba ba mena Kofi bo na otie me bo kumisa ko faza patron Patrick Balox to beta o bato baza mena héritier baza ko yo te papa ba ku ne lo te ba miseni ba na rai na leki bango na vie ko banda lelo TV ti lobby na tiki 17 car na première été kama kamie te kama lokola ngubati donc oya Patrick Balox le piteti ko comparer makambo ya Watana bete na nini ko kotsa ba conflit mo boete do tika ya watanga te tika chana mpanzi to lobela ko loba makambo ya nini te do to loba oyo to loba na minute. Merci beaucoup émission comme na suka tembe Patrick Balox to lobela ka juste Kofi Olomide na moi quelque temps. En plus, que Sabino Kedo, Patrick Balox désormais on a HD la Congolaise TV bo bandako naye l'émission naye awano lobelaka ka Kofi Olomide. Oui. Titre nango yo mongone mutu kopesa na ebite soki ezani. To beta nga na ngo télé TV quadra quoi. On comprendre konga na lia na quadra na latino catch na notre cordon oyo a yo moko santaka ndeni se Kofi Olomide ana mon fleurité yo ka ndeni mon fleurir lali au santango te za pe na vérité ngana répondre santaka ndeni la répondre te na ebi ke leader ba leader mi bali bazana bana mais leader ali bosso mo fleurir za na Kofi Olomide na JB premier leader même na ba palin Kofi na pala bien JB na pala bien atana palin na pala piscine bien mwana liboso alara JB ba bien ba ka rebelle ko leka bango tout faire pas lobby bien que non c'est là Patrick Balox émission omoni mamango Kofi Olomide pe atelemaka ka boina be émission Kofi Olomide atelemaka pe ka boina be émission eza ndenge na bango nde bazawana balingaka bataki bango te Kofi Olomide eza ndenge na ye ekota tina kati ya bana donc lelo tolobelaki bango omoni ndenge makambo eleki émission lelo seke kitoko makasi donc nde toza wana nyonso na pete napesi mbote na nga na Yannick Ilunga volant tonton Pourada napesi mbote Youssouf Pourada de la ville mobali ya Pembe napesi mbote Trésor Munzala de midi na Capton napesi mbote na Capton napesi mbote Joël Mukendi na Dallas napesi mbote Pascal Yombe na Portland napesi mbote Prince Yahweh le mystère Versace Arlette Yapembe bino bota danger colonel Edgar Manzela na Pointe Noire yozalaka na biso Dèche d'Eric Yamani ya Marie Claire Yanganda Bofik Fwamba na Afrique du Sud na bosani yote na bosani bino nyonso tout bolandaka biso Angèle Moussoeli Makizembe na Londres Pasteur Francis Lola na Château Rouge na bike bolanda biso. Merci na bino nyonso merci na baye nyonso bazo na émission oyo mbote na biso na notre cordon oyo a réalisé émission na biso Joseph Ekombo Mangoto na pesio mbote caméraman na biso Dominique Kankumulumba mudasimbi caméra na pesio mbote numéro 1 ya chaîne oyo la patrona Espérance Ebongo na pesio mbote isiko zali Kofi Olomide Quadraco Ramani Sonia Meli babetaka likofite lokola sapato nzambe ata basangani bango ebele ekoka bango te toloba kaka mpona osala émission véritablement na Montfléry véritablement na palais kokosana te quoi Kofi Olomide 500 chansons écrites moko te aza lokola ye oyo ayebi ke asala bachanson koleka Kofi Olomide aya koloba boucle c'est grand père Palindo qui parle. Maman Inès.